Amen. Peut-être moi, je suis qui titre, je suis Kulo Yesu zali nzambe na bomo na yepa na yo ete obikisanga bomo yibose ko ezali epai na yo eleki nyonso oyo ya mokili oyo Kolo Yesu zali nzambe na bomo na yepa na yo ete obikisanga Bomo yibose ko ezali epai na yo eleki nyonso oyo ya mokili oyo nakoluka lobiko na molimo nanga yokela ngai mwana na yo mokili mobimba ebika nakoluka lobiko ya molimo nanga yokela ngai mwana na yo mokili mobimba ebika Pesanga kimia na mbota nyonso bolingo na yo ezala na mokili ete bikelamu na yo na se ete bazala na bondeko na kimia Golopesa kimia na mobota nyonso bolingo na yo ezala na mokili ete bikelamu na yo awa wonse ete bazala na bondeko na kimia nakoluka lobiko biko na molimo nanga yokela ngai mwana na yo mokili mobimba ebika nakoluka lobiko lo molimo nanga yokela ngai mwana na yo mokili mobimba Amélie Bota. Peut-être 16 ans d'existence d'église, il y a c'est la toute première fois qu'il y a tous ensemble. Et c'est bon, vraiment, vous avez bien disposé. Le salut, mon salam, mon nene, angar, kitoko, kola pambola, bine libota kinga bade. Vous ne pouvez pas s'imaginer que pour battre un travail de titan, pour Bongisi quand même, par rapport à Ndezaki, c'était difficile. Amen. C'est pas ce boyer qu'à moi, quelques temps après, vous avez Rachima. Bon, tu as dit le matin. Attends, pour me tenir sa vie, compréhension de la ressemble là. Motonio so akenda kwa keb alungwenda kulelo akeglise baiko luka misala baiko luka mabala baiko luka bana baiko luka mbongo baiko luka nyosa mukilo yangwana bat bakome so mutakwe église azue logote amono ndiri nzamba saleli yete mais étant donné que le sambo yana mukili uniquement but principal mukolo mutakufa ponzo te kufa motonio so azu vivre lelo un jour à Ozalate. Viendra un jour comme il était né, comme il mourra aussi. Amen. Bota. Alors, préparatif, il y a vie au-delà, c'est le sang de l'église. Mais maintenant, préparatif, il y a vie à le sang de l'église pour nous autres bonga, pour joie, pour prospérer, avoir abondance. C'est le contraire. Voilà l'entendement qui manquait dans le monde.
C'est un mauvais entendement de ruiner bato memi bat na biloko ya nzoto pona kosambela nzambe azwa biloko ya mokili. C'est l'entendement que le diable a apporté. Étant donné que l'entendement divin m'a comprendre qu'est-ce que la vie éternelle et qu'est-ce que la parole et qu'est-ce que la prière et qu'est-ce que l'église. Mais l'église m'a mis là on a modèle ya kinganga kende po bika kende po zwa mbongo kende zwa po biloko tout ya mokili mutamoni ka assemblée. Ok, c'est pas ça. Alors, ba meilleur ba sambeli na mukilio yo bakoko ba kendeke 5h 4h à la muki. Mais a komi koko, mais à la muki na tongo keko kota isika babeta boyebi babeta ngongo, mais a ke mes, mais a ke ulukanini libala, pateka, pabota, mais a ke ulukanini koko. Donc véritablement ba meilleur ba sambeli na mukilio c'est pas la génération du moment. Génération du moment basée ruinée dans l'entendement charnel, entendement démoniaque. C'est l'entendement qui a ruiné le monde. Et verset biblique, Batonios va un modèle d'entendement. Amen. Quand la Bible, Satan me mis entendement charnel. Car dans la Bible, le diable s'est apporté l'entendement démoniaque. Étant donné que l'homme devrait être complet. Ce que c'est une âme. Et ce que le Père a l'accompagné dans l'esprit. Et ce que c'est l'esprit moko karaté. Esprit saint. Comme l'âme était là, mototan wa bota marazana existence, ana être. Mais il faut aye bakaza na âme. Nzamba na besoin ya âme zekat na ye pour mukolo ya ko longwawa, mukolo ya ko zonga. Un jour, retour ezala effectif. Retour ezala mboka na nzam et ame bungate. Qu'est-ce que l'âme? Tango yo olalaka bandoto bomoni nzoto tikalaki na mbeto mais ame moni bandoto na mutana Amérique moni ame na yebo monani na ame milimo monani. Est-ce que vous comprenez hein? C'est à tel point que le Christ avait dit ils sont de les Écritures mais ils ne comprennent pas les Écritures. Donc vie religieuse ayez pour un mauvais entendement d'écriture, mauvaise interprétation d'écriture. Il y a on est fabriqué d'églises, balabala moko 10 églises, c'est la ruine. Selon Dieu, qui chasse à mon église moko, voilà ce que Dieu avait besoin. C'est à tel point dans l'icolo, botuna botala binomoko ba ange l'icolo baza des milliers, de multitudes des anges, tous les anges du ciel, ndenge na mondo mobimba devant le trône. Un seul groupe. Et si kaka moko, et ça te ba ange mosusu ba ye, ba sambile ba yembi, après ba longwe, ba ange mosusu ba ye groupe na groupe. Non, yangona mokili balbaki bien. Prière au Christ appelle ça qui mokan na tata et ça les manasé le kona na nalikolo baza ensemble. C'est à tel point que Dieu a beaucoup aimé Israël. Parce que tant Moïse a bandé tellement Israël, Mobimba, tout Israélite devant Moïse, et ça qui n'a groupe mi balete. Oh, ils ont malheur, ils ont ruiné le monde, ruiné les croyants, ruiné les Mosambeli. Et on va faire comprendre que Ponzamba pesa yo, pesa na nombong, or que Ponzamba salila yo, linga kaka moninga c'est tout. Nzambe po salila yo, pesa na nombong ebele, wa pesa mbongo ebele nzamba ko pambola mingi. Non, wa ko linga batu mingi nzamba ko pambola mingi. Amen bande ko na Kristo. Yona ba ebiso te Ponzamba salila yo, kenda ko la na ngomba, mingi alongwa na ndako ak déplacer ke na ngomba. C'est la ruine, mauvais entendement. C'est du temps ancien que le Christ se rendait sur la montagne. Et le rôle c'est cela qui wana nyose c'est cela qui yangona lubaki et kozala su ni na ngomba te ni na Jérusalem te mais sika nyose mutakozala ya wa koyoka. Amen bande kona Kristo. Yangona une mauvais entendement. Et il faut tongo tipo kwa kolia te butu moy donc nzamba lingaka moto alia na butu. Non, c'est le diable qui a souvent été content pour moto alia na butu. Mais notre Dieu, le créateur de la terre, yende muta inspira ki ba blanc déjeuner. Ezaka ernin
déjeuner normalement à heure fixe. 6 heures, 7 heures, pour avant à déjeuner. N'est-ce pas? Dîner, na bamboka bindele, misala tout, midi, bakangi. Magasin, bakangi. Usine, bakangi. Et tu as service minimum. Baquet dîner. Mais pour la nuit, pour avoir coup. Après, ni encore. Normalement, ils ont 4 fois. Goûter. Goûter n'a pas 16 heures, on doit grigiter quelque chose. Moi, bambouma, moi, potage, pour être moi, énergie encore. Après, souper, n'a pas quoi. Ernin. Mais n'a pas semblé, balongo, il effacer, il y a son. Pour être, yebisi bango, entendement démoniaque. Pour nous ambassadeurs, yo, tongo tipo quoi, kolia. Michopo est la vie. So, tu as tangu, ba monko na michopo nzamba ayoki kanda. Amen. Na ba mususu ba yebisi bango nzambe po sepela tongo tipo kwa komela so yi do so ke yeto ebite ba bwaka obye basani mususu ba pesi bango nzambe pa yoka yo pakola putulu poussière à moto que pakoli c'est l'entendement d'attendre mauvais entendement que le monde a apporté mais selon les Écritures saintes. Et selon l'écriture sainte, mais or que balobi écriture sainte. Et c'est l'Esprit Saint et l'imola écriture wana oyo bimiaki na molimo, ezaki inspiré spirituellement. Le gars ezaki inspiré spirituellement et c'est le molimo à Satan parce que le diable aussi a l'esprit. Amen. L'esprit démoniaque, l'esprit satanique. Mais aussi, il y a l'esprit du monde. L'esprit du monde est orienté vers biloko nzoto. Quand vous priez quelque part, on vous dit que c'est l'esprit du monde qui est dans cette église. Quand on vous dira, ça ne vaut pas la peine. Mingi bakota na mabala, ni pasteur moko assemblée la pona été. Mingi babota, nani amona ngombe eko bonde la ngombe musupwazo abana place yo mona ki soso abonde li soso musupwa bota mak nature nyonso nzamba tindi moto ayebike ti ozokola ozamwana mwasi ozamobali okoba ozamwana mwasi okozwa pe moba basambelaka yo te zana na kondi amen bande kuna Kristo. Donc motabota mi ana destin na ye. Et chose dans le samba solo destin wana nyose ko zala accompli. Mais si vous avez une erreur, le diable aussi vous bloque. Alors c'est les erreurs qui bloquent l'homme. Soit mauvais entendement ya makombasante et de ranger capé via moto. Mauvais entendement ya Bible et pesa capé moto na molimo na kukufa. Et on a Christ qui a une femme samaritaine que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, s'il a dit qu'il y aura de vrais, mais il y avait de faux. Amen. De mauvais adorateurs. Et ces mauvais adorateurs, il y a un que Jésus pour convaincre bango. Allah qui sait que ce que vous faites c'est du faux. Vous êtes désorientés. Mais maintenant, revenez dans une bonne voie. Mais le modèle a le somme na bango balinga ko changer valeur na bango te. Le diable a apporté beaucoup d'enseignements à travers la Bible. Et il prêche aussi. Il prend aussi les Écritures saintes. Le monde aussi enseigne la Bible. Il explique d'une manière mondaine et non d'une manière spirituelle. Amen, Libota. C'est qu'à créer que voilà un peu position tata lingelak. Armée. Dans chaque pays il y a une armée. Et armée on a base militaire basée belé bandima pourquoi qu'on s'en a armée moko. Ce qui est armée mi balayé est comme une rébellion. Dans chaque pays il y a une police. Et il y a combien pour analyser combien de policiers dans cette police.
mais mokili, koluka lokum, koluka mbong, entendement du monde et kaboli l'église. Entendement démoniaque et enfoncer encore les gens dans la ruine. Vous pouvez être aux l'écriture sainte, dans le modèle mondain, vous avez aussi une chance de trouver le salut. Mais vous avez la grâce mouké. Parce que vous avez la Bible, vous pouvez aussi trouver moi gain de cause à l'obiko. Mais malheureusement pour le moment, ruine les gens dans le monde, le diable aussi utilise les écritures saintes. Il explique aussi la Bible. Et la Bible, on a déjà expliqué, on a besoin. Recevez mutakwei na mabele. Dieu n'a pas besoin que mutakwei na mabele pour l'accepter onction. Non, il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin. Il y a on ce moment les caméras filmées tout semble mutazobela. Caméra filmée pour mon anine. Malade mukolo yaki ba filmer et c'est pas mon qui est côté là. Et tant que ezobima. Nana mona malaria ezobima na nzoto. Nana mona kandeke typhoïde et côté là na nzoto. Amen. Namakamios, pas signor sa motorisation spirituelle et toucher âme. Ce qui touche l'âme, c'est l'esprit. Et quand c'est l'esprit démoniaque, ils ont dérangé. L'esprit démoniaque, ils sont invisibles. Mon lit, mon kaka, mon teko monango. Yangona kola baki l'air vient. Et il est déjà venu. Et là, quel coquille. Mais s'il y a coca, le Christ avait déjà vu. Mais à ce moment-là, ils allaient quitter. Mais en tout temps, il plein de synagogues, plein de temples, plein de lieux publics pour nous ressembler là. Mais Jésus n'avait même pas prouvé tout ce qu'il a trouvé. À ce pays-là qui était à mon côté, il voulait tout simplement orienter Bango, mais ils n'ont pas accepté. Gloire à Dieu. Pour comprendre l'événement, même en RDC, c'est la volonté du Seigneur. Quelle est l'église telle? Et il y a pas à reconnaître que l'église est Stokotao. Voilà, il y a une Sainte-Thérèse. Ben, il y a une que Oya Tate Ye, il y a une Bazalina Binouansa. Basara Mabe. Ça veut dire, Nabangouza Nios, Bangonioso, Bakomibana Lilo. Un jeune va pratiquer notre désir na bango hello. Pour bazoata la liturgie à l'école en Apocalypse 19. La liturgie bino bozoland. Ils ont la Bible était. Mais et comment makiwab na l'école. Oh et ça il a na l'école devant le trône. Yangwana bosali liawa. Amen libota. Après bande comme protestant, bal théologien disons. Bino mo bo vivre événement. Isaki mabe. C'est que là tu vois bango. Mais quand dit ma balubinin, le samba solo yango ye. Mais bayak na ma plomb, prophète Sima ma plomb au pasteur te bo bomba, ils ont archive. Bana batika la kotala papa Simba qui peut théologie. Mais comment ba théologien? Il y a Congo kate, il y a Kinshasa kate, africain. Mais comment bande ko bangunza? Est-ce que bangunza bazaika ya Kinshasa? Ba ya banan. International, il y a monde, il y a Afrique, bayak. Mais pourquoi baya? Vous devez comprendre beaucoup de choses, bandimia jiloba. Est-ce que colonne de mutazo pesa moi de temps? Total banane bayena ndiga solo un jour ba s'adhérer libella. O bayena no moi aventure et ça la manifestation ya ba chauve. Ce qu'il faut tika temps. Bo bakata isuko kokata ba cheka ba parole na mafuta comme lula libandi menzo kande libandite. Un jour ba mususu ba koyana intention mabe batika beke Yahweh ana besoin bango nyos. Ah mais bande on a Christo. Mais quel événement vous vivre 2014, 2015, 2016, mais quel événement? C'est à tel point que Christ a été porté à vivre réalité à événement à partir de l'église des pharisiens, à partir de l'église des sadducéens, l'église des principaux sacrificateurs, voilà. Mais ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté. Mais gloire à Dieu, tant oyo libota bandimi. Après, banane encore bayak. Ba prophète ya Kaya Congo, ba prophète Afrique mo. Mingi bazo hésiter, bo c'est le prophète abamdele.
ils sont en route. Un jour, baroya. Un jour, barotelemawa. Ah, mais bandekona Christo. Liloba fwe yamba batonyoso. Liloba ezali nyoka ya Moïse. Pharaon a fabriqué ango 10. Mais nyoko ya Moïse moko emelinyo. Ce qui église moko ye liloba lobite binoko yate bino boleki mabe. Wana za so nyoka Moïse te. Faut emela etika ki ata nyoka moko te melinios na python amelak na cobra amelak na vipère. Et boya ke nyoka mususu? Ah, mais bande on a Christo. Liloba ye pona misala un jour mokili ba comprendre que tata azanza moko ka nzambe mo molimo mo bon esprit molimo santo nzamba kaboli molimo santo biteni kuna teni na église mususu kuna teni ya molimo na église mususu kuna teni na église mususu non. Molimo santo que vous allez trouver ici jusqu'à la fin du monde. Quand l'Esprit sera venu dans le monde, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais les gens ne comprennent pas l'Iloba Eye Babi Église Abandok. Merci. Oui, Église Abamagicien. Kola Pambola Bango. Mais un jour, Moukola Lingomboyo, Tango Kitana Mapata, Aoyebi Sabango. Qu'on le veuille ou pas, vivra. Mwana Iloba. Ndeko yana Iloba. So yepona ba bien matériel. Zonga. Kende na l'église wana. Mon frère, so yana misala, kuta wana kisasa, bosi bobuka ba société na limité. Kutu bino bozaliao, bozaki na pasi ya ukoma na limité ko zo musala te. Batu musuba utambinza po sala na limité. Mais bino na bolinga bo défendre ba société oyo. Bolinga bo pekisa bo piété. Bino kat bozaki na grâce na chance tala ba société tonde ao. Tipembe na bino ba société musu tipembe na ao. De bino kutu bozana grâce. Monde entier, babouka ba usine te ba entreprise te, mais jeunesse congolaise qui était envoyée revêtue par le diable, société usine moindre conflit à pays, babouki, ça ne cherchant pas que yende azobuka à voir maté, à continuer ko bota. So azaki na mwana moka comme na bana 5, à comme na 10, bana wana bako vivre comment, bako za musala wapi. Bota na mboka Congo ma plombe ne zotonda chaque année. Année ma plombe poudre c'est pas bâtir na mutu déjà bon année ba ochate 2017 bon batwana na ba poudre nyoso na musala ko zama wapi les peuples zo buka ba société mais pays nyos ata ba conflit ata ba problème ba buka ba société te ba industrie te ba usine te ba entreprise te. C'est dommage ce qui se passe ici en RDC. Mais entre-temps, Zambé pesaka musala, siko société au bouc, oza musala wap, dans le vide. Amen. Jeunesse congolaise, jeunesse quinoise. Dans les colonisateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même dans les villages, il y avait des usines. Des usines à Bambila, il y a des cacao, il y a des café et zalaki. Mais bato bazaki combien? Population ezaki kolega oyo bezasikoyo. Population ezaki comment? Mais lelo siko bokomi combien? Mais bezine ezaki na bamboka, ba plantation à cacao bato bando za misala. Bando kata, bando bongisa. Ba plantation à café. Amen. Bato bando ko vie même capitalité. Pour les moyens de bamboka, ba société nyoso ekenda wapi? Ndenge bato ba mati sengeli ba société ema et se multiplier ba tonga soki zaki 2 et comme 10 souffrance c'est ko ya ko sakana te bato ba simba bible bien nzambe Seigneur c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est le travail. Il faut avoir la dynamisme ya ko travailler ba blanc chez eux ba société zo tongama ba usine zo tongama ba industrie zo tongama na ba pays africain zo tongama mais awa ba usine ya minene a ko engager 10 000 personnes ezali
Il y a 5000. Batongi. Basser. Mabala nyos. Kala izala qui bien chaque samedi. Pim-pom. Les lois. Bota le samedi passé. Samedi au lobby. Bakami c'est qui combien pim-pom. Bajen nyos bakomi ba chômeur. Mabala ego zala bien. Ego mata bien ko diminuer. Bosom ta abali no kite. Bademo. Bandoki. Basser. Une sœur pour abala. Faut trouver jeune. Jeune en fozanine. Fozana musa? Faut tourner au vanda kawab. Alakisi mwanda kona yi. Akomi po mwanda kundege bande kona bino bandu balakala. Atalipe mwa bakit. Atalipe mwa radio, mwa télévision. En tout cas, place angona bazo proposer nga bien. Mais le loso jeune garçon azana musalate. A proposer au libal. Otuni au sala kawab. Sœur, nazaka ko luka. Naza coopérant. Otuni coopérant ni copia ngonini. Eso ayebisika za kuluna okondima. Metan muso la tipe kosim nzoka na butu. Asimba maya. Siko forte na ye. Forte na. Baloki ye. Azandoki. Ana besoin ba. Ana besoin azananda. Musala wapi. Boso asimi machete. Faute à nan. Faute à Congo, jeune nyos garçon nyos congolais. Faute à jeune garçon nyos congolais, ba comprendre kate. Ba comprendre kate que valeur ya mboka eza misala. Misala nde ba entreprise, lelo ba blanc po ba ya ko investir ba tonga a société. Na ba pays nde kona bino keneke même na Angola, chaque quartier ba origine a sikeje tongam. Ba société a sikeje tongam. Na fin du mois, ndeko na bino azaka na ba pays mususu na autaki na Angola fin du mois. Ba jeune batandami na société ko zwa gratification. Ese na mboka ba eba suna kombo gratification? Gratification zanini. Bato basali na fin du mois na décembre, ba komo pesa wo mois ba loso, ta saki mu mabatu mibale na mois ba soso ba konolia na banda. Awe, ezalaka. Aba yebi na gratification te. Pour société nyonso babuka. C'est dommage. Croyez que babuki. Boto na nono bao babuka ba société ba koma ba riche baza wapi. Siko na Congo ba diminuer be ba mati. Vous calculez bien. Population gabonaise 1,500,000. Peut-être seconde ba mati na 1,600,000. Population congolaise, Brazzavillois, 4,500,000. Mais moi, la société, Tonga, moi, l'entreprise des alliés, je continue à Tonga. Est-ce que vous comprenez que je garçon total et que la boy. Moi, quand je suis professionnel en Bokoy, Bokoliana. Wane zaika machette ndebi mi pona okata babot l'appareil. Mais viendra un jour, na manque d'emploi, zo yika na kobota peso tonda. Na ilo bape baser baboti na bana 3 bana mbala moko 4 pe azoya 4 mbala moko Bokoliana. Awa kuluna pona pareil na 1000 francs na biloko na ndako ba même. Mais prochainement ko za la crise de côté to ana bana combien to na 5 to kata moko to chana nzungu. Ah mais bande una Kristo. Comprendre. À partir de ma commençant de faire comprendre qu'est-ce qu'est la vie d'un homme. Vie à motosco, Satan m'a mis modèle la vie à moto dans le yenge. L'abondance, la prospérité. Mais Jésus dira, prière dans notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais le loko na bayosenga etonda, ndako etonda. Mais étant donné que dans la Bible, riche, asali atondi sindako ba dépôt tout etondi. Abim na sepeli, nzamba pambolinga, na komi bien, azuche jelonga vand, na vando sana ngali sute, na vando lia kabiloko abondance ye panangai. A sepeli,
na moi réjouissant total akota chambre boy plein akende boy plein ndako lupango nyonso plein abi na sepel na komi bien la nuit na minuit yawa lobinini pesa molimo na ngai amen bandeko biloko nyonso asaleka sepelaki na moi na butu yawa ye kolokota ye amemiye. Ça veut dire quoi? Ko luka tango nyonso bozui ya mokilité ata bino nyonso bozalia mingi basamla na iloba mais bit ne principal nazo mbongo wana ti ozana iloba ozana libanda mingi basamla na iloba na leka muningo nazo alibala koleka muningo ngana bota bana koleka amen bande kuna Kristo. Voilà population congolaise à Brazzaville 4 millions 500. Population RDC combien? Ah, on a Kishasa, combien? Na 22 000 basalia. Na 22 000. 12 militaires. On va calculer bien très. Tant on va calculer 22 000. Ça qui n'a neni. Kobo tapé zo continuer. Na BBP. Aliak. Amen. Amen. Bande on a Christo. Na ba jeune garçon pe ba muta ngo kolaka kolia ikoma nini e mataka makasi muta so akoli mingi kolia dimine me banana ba dunda mingi ba jeune garçon yango na ba jeune mingi bazalia na 5 10 boules atondite ba boule pe ya mikete ya minene mais viens boko chele moi fufu longolika katika moi demi boule ana sina tondi madame longola pesa bana. Beaucoup calculer ba jeune garçon baza combien? Na ba mama mususu ba beta ka fufu ya ndenga usana te. Yangona bango beta ka na sima porte ya cuisine. Musuka na libanda wana chemwa ibonga. Surtout ba mama ibonga lesa bon makasi. Sasa tande bonga fufu badia ka boite. Na bato ya mausomi balia ka mafufu katika maboy. Me bango maboy. Moi boy mettant azo bomba ni osao mende ezokende c'est terrible ti frère akotinda mama Georgette pesa moi mai ah yope yongona balinga mama bolinga kolia table moko na ba frère te mais mondele madame mondele ti mokolo moko akolongo journée de déjeuner na table banana ba déjeuner ensemble la table awa na bana na papa na mama ba matin na table moko papa mama na table na mesa bana basala dîner ensemble ba chebi loko nyonso na sani ya munene après muta tomola ba serviette na table na ye na kinga bade bazate e bongo mukile souffrir tendege nini mota na kwena po batala tendege zodu wana fufu c'est ton monoko. Bon appétit. Merci. C'est dommage. Ah, mais bande kuna Kristo. Alors, kodunda eye na musa na Bible. Recevez l'onction. Pesa biloko nyonso na mutuya. Tande azodunda moninga. Tande azokosa moninga. Comment mutako sengo biloko mutuya? Ça veut dire quoi? Et pour faire quoi avec? Yo zoke loko mutuya ngona ba jour rebelle. Mais na lo samba ko je pesa loko mutuya. Na minute na verset biblique au pesi. Nyos ozana ngona bezo. Oya mutuya. Est ça normal? Mutuana a jouer rôle ya malamu bien adundio. Akosi obi acheo na nzela. Amen bande ona Kristo. Na osalo jeune, parce que abina osalo jeune pozo alibal. Alors, jeune azo salo nini, opesa milik boîte ya monnaie. Akoyeb sa ke somba o ya yo boîte ya monnaie yo pe dunda liaka. Osombela pe anga. A lo bo osombela parce que yo osalo jeune et c'est normal. C'est la foi qui compte. Kana makomi Kristo banolo ba ta foi ta po yo mondimi aliloba obika eza kondima ya prophète te eza puissance ya prophète te eza puissance ya musali te eza kondima na yo na bolingo okuta na musali na Nzambe kondima wana kola sa
yango na Kristo abanda loba kondima na yo ebikisi. Est-ce que abanda loba que je na sali yo nde ebikisi yo? Libota bo comprendre. Tant li loba ye ko expliquer boy babili loba sali mabe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nako tukama, nako finga ba finga ke église ya magie. Magie ko tika la kokota awa te. Preuve que boka ne luka ba na quartier nyonso be ba bo ba simba kango. Tant de kona bino ayaka. Bo inviter bande kona biso ba magicien ba ya kuta ndeko na bango. Boye bisaka mukono na bino magicien, grand frère na bino magicien ye. Bino pe boya bo pesa ba invitation. Moto azana magicien à côté lo yembo ko ezali a eziki sanyo. Nios. Bakima ngona musika, moto azana magie awa. So azoleka na balabala. Eko sila atika le vide. Amen bande kona Kristo. Lilobaye lobiko kat na mokili, lobiko nzamba tinda mokili. Mais les gens ne parviennent pas à comprendre parce qu'il y a une mauvaise entendement. Cet entendement démoniaque qu'il a apporté, qu'il a mis dans des églises. Cet mauvais entendement du monde, l'esprit du monde qui les anime. L'esprit à mokili et dirige à rappel au sambo. Mais le sambo est que na matoi na Yahweh, parce que c'est du monde. C'est l'entendement mondain. Amen. Parce que l'entendement mondain, et ça c'est dans beaucoup de parties. Il y a sorcellerie, il y a coutumier, il y a coutume bien sûr. Entendement quand il y a monde. Soit vide, il y a maïele quand il y a mokili. Ben alors c'est en trois parties. Maïele à mokili, qui n'est pas accompagné avec des fétiches, qui n'est pas accompagné avec la sorcellerie, qui n'est pas accompagné avec la magie. Amen, bande on a Christo. Mais t'es à la Bible, ils n'ont rien, bana kishite, bana magite, bana pe na modèle ya mokilité. Mais entendement ya mokili, entendement ya sorcellerie. Ba terre la Bible, ba simba la Bible, ba simba pe makomi, ba landa ka pe des otambola d'une manière charnelle, mais accompagné de la sorcellerie. Voilà, mais bateau se bando kota bisika wana, ba ko toujours étouffé, milimu na bango etika la resepelate. Attends, à un certain moment, entendement, il y a magie, il y a porte-à-capé miracle. Miracle est peu au monde, que miracle salemi. Mais, le bico ya molimo izate. Ah, mais libota. Yangona Christa lobaki, bako ya un jour, ba okoma place ezali, ba beti porte, kokoko, fungo la biso basali notoye. Banane, basali na yo. Yeba kubima ko ya ko yamba bango, atali bango. Batonio se basala ka yawo na molimo pe na solo tata yebi bango nkola yebi bango bo basamela na molimo pe na solo nkola mona kabino pe yoka kabino yango bo mona ba miracle de salma na kata bino eza ya fabrication eza ya ba aventure onyo se ba témoin ya eza aventure tala bitumba minene batu bakutana ngo talaba makamine ko la salade solo li loba ici ba miracle tout est témoin de l'église nyos awa kana kishasa pona ko changa na télévision et ko sila na ya lelo ka ko sila mukonini ba aussi ça ko témoin en camp ya lelo ko sila même na un mois et c'est la raté amen ezali to ezate ya mike bien minen mais l'autre ba ko la utala bango atali bango nyonso bino azoyeba bino te bozonga bakoloba nini ozongisa biso ndenge nini tobenganaki bademo na kombo na yo na Kinshasa babengana Satan quartier nyonso babengana ye bolakisa no quartier Satan longwa mpo babengana ye makasi na ndako nyonso ya Kinshasa basi babengana Satan bolakisa Satan ndako ya longwa. Amen bande on Kristo. L'église le babo benga na Satan. Sala misala malam tonda na bolingo Satan ke? Amen bande on Kristo. Bakolo bato prophète sala ki na to sakula ki na kombo nao. To sala ki miracle na kombo na yo. Miracle sopona ba télévision ya disanote na bandi musoba comme ya solo kuna pe salami ya bakisi ezali.
miracle ba katier ba passer ba zo ko ça ba to recevoir ya baba et ce bando longwa ezake belé mais bara shindara awa bara shindara ezalaka barakoza bare kosa awa pe ba barakoza awa lobana lingala nzamba ko yo kondoro shinda bara kondoro batu ba kondori do ba yemba umilo kondoro mwana kondoro pe kote na église ko sala nini bo benga ka ba magicien konda yende mukonza ba magicien ba benga ka bo invita kata 10 bo ko mona bino monde ba bilenga na ba shit awo o église bandoki d'accord bo sala invitation bandoki tande ba église ba njokola moto tala ndenge ba beta mfimbu mama mobote ba brake na munduki me batu basala kinde kwana basali nanza est-ce que mosana nzamba okabula famille est-ce que église ko yebisa ke tata ozoka mosala pe mwana mutazoloka yo mais non mwana ko loka yo te posanga mosala bino moko nde batu basali pillage bana ba yiko kuta bobuki ba société nyos siko bolakisa bana ba loka mutu bon cette société est là bien sûr botika les gars na société coopérant na kitunga coopérative modonio ça vivre na kisasa article wa yeba koteka azobunda kote c'est pour ça moi société puniao mais ba engager combien de personnes mais congolais azana mayelete amoni na télévision moninga meli akufi mais j'ai no azo continuer komela. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans le métier à Congolais? Non, je me là. Mais j'ai une Congolais à Zandéine. N'a pas maman, monsieur ça. Tu vas frère à la société Zokende Salaka Koto Yasa Juma sa Basasiona Bazuma Sukalia qui toque Basopina Kat. Alors Congolais soit Sasiona Zobenda Nama Sukala na Vite na Rolangwa Teza Sukan. Or que je boma. Je détruire ma foi. Et je détruire ma poumon. Jeune garçon, botala bato ba mela masang. Atazana 15 ans, a comment la jeune à 50 ans. Mais bazomona ndenge et je nous ni sabatu na minute. Sur le l'homme t'as eu problème malade à Koufi, ba lo babandoki. Yé moko amilo. Som jeune à 15 ans, a comme il a 30 ans. Nana minunisi, bandoki. Yé moko azo minunisa. Ah, mais bande na Christo. Bana yiloba. Entendement bosayi nango. E uti kaka likolo. Muta comprendre. Entendement et volonté tata. O azana trois. Nyos être na vie na ye. Ana âme. Ce que ça complet. Azana esprit. Mais esprit en faut ça l'esprit saint. Pour ça esprit saint, missionité. Nos yeux esprit saint. Moi, aller à Kamisuni, ata sauter, ata pumbo le kola likolo, ata matia doucement batol. C'est pas l'esprit saint, c'est l'esprit démoniaque. Et à opérer un miracle. À pumbo kazolo ba anigisi mutu brr. Ba demo pe, ba zebo la pe. Bo ba zwa bilai, ba tutu kak. Ba ningisa pe mutu. Yangola le samu na bino, ponza mbayoka yo. Faut bando kende otala de gauche à droite. Non. Faut chama boko na ba jeshi na ba muvona mutu. Non. Motema kaka e ayo esala makamo malamu visa bila bani. Baninga wapi? Kaka bato. Non. Na banyama. Na bambisi. Na bandeke. Wana komi totalement complet na être na yo. On a Saint-Esprit. Et vandi mobimakat na yo. Et on a porté la binomoko. Pembe na Pâques. Une église qui venait de loin. Tant comme 3 jours avant Pâques. Jeudi Saint. Pourquoi? Pour balayer missionnaire. Vendredi. Pour balayer missionnaire. Samedi. Alors samedi on a lola. Jeudi on a likolo. Bon on écoute vendredi na likolo. Vendredi, jeudi, et ça va journée. L'homme qui ne touche pas, qui sera sanctifié. Le sang, c'est quoi? Le sang des innocents non touché. Donc l'homme, cet homme-là n'a pas touché le sang des innocents. C'est l'on Dieu, azaïno.
soso tango kangewe sena nzungu afingi yote ata le masango eza yonde mukolo na ye masango akosisa saki mobimba te aza innocent ngulu aza yi amen bandengu na Kristo. Voilà complètement moto o aza complet o apesi valeur na bikela monyoso eza na pema, c'est lui là qui est l'homme qui est totalement complet. Mais on apesi valeur na bikela wana te Satan asakanaka ye lokola lipa lokola ngulu lokola sus. Voilà c'est l'homme. C'est à tel point question de kwatunaki ngombe na ngombolo ba ovande sika moko ngombe ngombolo en français c'est l'ours. Do ours aliaka ngombe mais ngombe aliaka ours te ngombe eza du calme mais oy banyamo eza ba bête féroce nde balandaki mouvement ya moto po ba otaki souffle de vie dans jardin de Dan yango ba bête les animaux sauvages ba se sauvaki ils se sont doazwaki ko se sauver na maboko ya moto. Les animaux domestiques bandimaki ndeke zamalobaki l'homme domine sur les animaux. Dominer n'est pas égal manger. Donc banyamwana bandimaki domination tande ba vandaka selon Dieu. Même j'étais à Kokoti pour mutali à Kokoti akotinda ba singe ba mati ba kebuka à Kokoti ba yelie mutabandiko lia même manga motakotinda makako bien gorille ou bien banyama nyonso emataka eke ebuki na bamboka mosusu ba makako ba mataka na ba kokoti ya milai. Mais l'homme lokola boya na ba makako aza obligé mataka na zeta kokoti mulai ko kendo buka mais ko buka wana ya de fois mingi batombaka bakwea pe akufi. Amen libota. Moto ezaki déjà dans mboka mosusu na ba film mongi bomonaka batie ba pierre précieuse quelque part na ba grotte biloko ya ba richesse mais ba singe ba makao bazo kengelango bayebaka bazaki na pouvoir ya kozala ko contrôler ko kengela ba pierre précieuse ba bijoux ba biloko na minene na ba mndele o basalaka vie ya koluka ba biloko précieuse bango ba koyiba teme mutu so komi ayibi yango batika biloko na rula ba sentinelle ekengelaka yango bazwa banyama mosusu lokola cheval po kende matade o matina cheval po yo pe meza mukuse yo matina cheval amemi yo même igezala na ba bête féroce yango mona ba animaux onyo sauvage o ba koma ko batela ko bokola okokola na okolisa lion en tant que lion amuke tia okoma mukolo comme lokola bandeko okokolisa nyoka na bandako mosusu basalaka bien sûr mosusu basimba bakisi mpona banyoka mais mosusu basimba bakisi te nyoka ezaki ennemi ya moto te eza mpo eso ya moto te mais esprit ya mabe ekota evandi na kati na moto ya mabe ekoti na nyoka esi moto mpo akufa. Amen bandeko na Kristo. Alors selon bascientiste nyoka ezaki mpe élément ya nuisible mpona moto te yango na mondele o baza ya mayele babomaka nyoka te mais bino awa na Congo so nyoka ebimia awa ekoti ya bosani bokolanda ye na nini mais entre temps vene ya nyoka nde nzambe atia abomba na nyoka mpo ezala salut le kisi médicament oyo ezobikisa maladi mosusu na nzoto ya moto yona mondele ezwaka atie na moi quelque part jardin zoologique baba moto wake notala atala sota banyoka ekotisa mpe mbongo. Mais na mikili ya banoir nyoka so emonani automatiquement fo ekufa na mikili ya bamindele na bamboka mosusu même na Angola quelque part ezozamba moko eza kuna bavandisa toutes les animaux koboma te même nyoka koboma te etonda ebele koboma te yango na grâce ezaka na bamboka mosusu o babatelaka banyama nzambe asungaka bango. Amen libota. Amen bandeko na Kristo. Yango monaka bana iloba nde kola pesa ke olia mbisi te konyokola te ngombe na ngombolo. Selon maintenant version charnelle humaine ya Congo ngombolo nde ndoki oui bakoza na bango esprit sur le cérérique ezali bien sûr mais na iloba kotia ngo mention te
Kochiango peka te. Parce que dans la Bible a commis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Son zambe azana nzoto na yo mo sambeli. Ndoki pe ya loki. Il n'a pas de pouvoir. Mon dimi, chana mutuke nzambo azana katina yo, nzambo zo sambela alekini yo. Ndoki ana pouvoir ata muke te. Il n'y avait pas encore cette église. Ndeko na bino pe azaki pe mo sambeli te. Mais abando yoka o bandoki, na bando yebisa bato botika biloko wana, laisse tomber. Ndoki c'est quoi? Et jusqu'aujourd'hui, votre frère n'a jamais cru, il n'a jamais eu peur des sorciers. Et il n'en aura jamais peur. Sorcier, c'est quoi? Oui, pouvoir Satan tchekat na ye. Mosambel, soso bangi, obangi pouvoir la sorcellerie yabandok. E konyoko la yo. Ndenge zaki na tango akala. Wazana mikandate, wana makasi na courage azoleka. Ba jeune père bazali ba kobenga ate o totika ye azo courage azoleka ata azana mikanda nzoka ndana elokote mais mutaza kuna azotala na se même ozako na coin citoyen yaka mais o bazoleka ba oleka donc obanga ndoki ndeko mipesa pesa ta sakana na ngombe na ngomoro ba vande sika selon Dieu yo mutamalam vanda na mutamabe o pesa conseil abongo la motema achan ko pesa conseil une fois pour changer madamoko non même 2 ans même 10 ans même 100 ans bo vandi nzamba ko debino longue vie ti a ko changer moto nyonso ko changer molimo ya mabe ya moto moko ya mabe a sauver mboka mobi amen bandeko na Kristo. Yangola lisese okola lubaki ke mutana mameme kama 99 yangoy me moko ebungi 100e me mokolo mameme hana souci ya oyo ebungi ka moko wana hana besoin nini amona yango est-ce que zana so brebi moko ebungi pe asepele azo sekazo bina ya fois ko liate me meme na ngasi ekewapi amen. Mais moto ake akoti samba ke okuta yango quelque part kanga na basinga tango ko yana ngo mukolo meme ako récompenser ye doli lobonde yo mukolo oyo meme o ebungaki nde milimu na tata ana besoin ta moko ebunga te ana besoin ta muto moko quartier bunga te abeba te molimu na ye basaka ngo na Satan te ndeko na bino banda mu mwana ba yo yebisa yo bon. Comme la vacances, grandes vacances. Bazongi na mboka. Akome pas oncle. Ah, neve oye. Tala akola de sengu makas. Neve vanda. Abengi mama ban. Tante. Yaka. Pese mo abilo ka ulia. Dernier moleyo ezaka na mboka kuna pondo basangisa na ba maniok. Bakatango bitene dernier oya suka ya kolia bayeli yango ne savait pas que c'est ça pour pêcher dans un foyer limole mai pa na ye bayena pondu ya manioc ça attend condiment mon côté batie ndeko na bino abeti anoko na tondi otondi ha mwana donc neve nanga merci to beti masolo moi masolo 30 minutes après problème fils na ye mwana na ye oya ye moko aye oye bayambi 30 minutes après mama ban kanga basoso wana balandi basoso pam bakangi yango nyonso ndeko na bino bi na ya avangu siko ya soso zo ya zela na monika milinga zo matanga pe na bina ukende te masolo faut continuer amelbota. Et comme désert, et comme le désert du temps, nous avons attendu comme 17 heures. Ah, mais il y a quelqu'un qui a fait l'ungwe. Et il y a quand? Et comme 17h30, Abi bon, non comme sur le pele, qui m'a dit que ne veut que ne malam. Na motema donc soso babombika pour moi na ye. D'accord, c'est bon. Moi, je peux tout les atteindre. Bon, au revoir.
kokena okene tamusu bakubenga kayaka kuna bachena table rien tamusu nakene hata na ndau peut-être bakutinda mutu ayapo toma ta table rien ndeko ne pas bêtise sur l'autre na ba parenté na bi ce n'est que normal c'est son enfant après na tongo kuna ba para babi lokola bando boko la ba cochon allez bola ndangulu na bola bakangi na tuni c'est quoi oto kangi parce que yo ye ya to mimi on peut prendre bo kangangulu pour bo boma ndeko na bina zaki déjà n'intuition banda bo mwana il fallait pas mais basi ba bomi 1 heure de temps après noboti meraye mwana to mimi ngambo bo ngambo nini popo mingulu to mimi ngambo no kwa tomboki po babengi te ko pasula ngulu wana to baby po ye mutabate la famille ah bon yende mutabate la bino nandege nini wo pasa ndoke to ebite sukiki kusuka ndege nini nabi ah bon yende mutabate la yo menga nzenza mutabate la okolo babo ite mwana zaka dangereux oui zaka pembinga mbinga moto méchant bon d'accord ndeko yebisi na kuluka kamwa yetu kutana naye okukuta naye kima temna kukima yete na ukuta naye 1 heure de temps auti mboko ezaki molayen wana biso na katikati azoleka azonga na ndako naye na nzela na musika nabi noko excuse zela na mais makambo na yoki awa pa mama ke osiliki pona ngulu ba pasoli awa ba bengi yo pasula ngulu te est-ce que yonde mo pasoli ya bangulu ya mboka mobimba ebongo basoso kanga ikuna na ndako lobi pona no benga ki papa ya ko pasula basoso wada te do yo mo pasula bangulu yonde mo to batela bon ça va omonien ndenge na yeboy moni chambre ba para batonga ndako munene kula lupango chambre ya garçon zakana na libanda tamsozo yebate moni chambre olala tala porte ngwana tesirana ke ndona tala kisena koti tala chambre na ngaya ngo soki olokaka ya kana butu na mona ndenge sali la kamisa na mais biloko wana zo saleza démoniaque longola makamwana banda sikoyo kanda wana ozanango ndeko na bino awa na kenda kufinga ye na importine ye babi yende suka mendeko na bino alobi porte ya chambre yango tangu soko ya tangu so yeba kete yango yako ukote na ozela yo ezaki njir pona ko chaye na nze na banga kikindoki peut-être na zaka pendoke po mingi ba mona l'église bandoki dobina na sonde bozabo ya bandoki bokale kile betam so bozabo bandoki puissance kola kitisi na église oyo ezaka na mokili oyo oyo ezali kolo bandoki nyo ndoki akosakana na église oyo mawana ye magicien kosakana na église oyo eza mawana ye yongo na église oyo bande bandeli kola bakina ndeko na bino na tuni me tata ozopesaka modeli makambo boye ji ezala après bali ya misunu te na ngai moko nalia te église na maboko na nga tandis que tant nazaki na royaume ngai nde musako titulaire soit régional bando yamba biso na biloko ndenge wana régional ndeko na bino a diriger même un certain moment Kassai oriental un certain moment Congo central un certain moment Équateur régional mais yango na ba maître de lycée bando ya mlande na bino mais lilo basiko na maboko ko la bitika maître de lycée nde yango wana ndeko na bino alobi metata makambo zo pesa eleki kilo est-ce que ko pesa ngo ikota na église wana tabi non pas question banda musana na ngai ko touchete un an ndeko na bino to banda ke église abando lia ya bando lia ko tuba tumsona mikete ba tumsona ya mike o baba mama basombaka ndeko na bino bando bano o bo pesa ka ban ngamo na kota na boda zanda mateka tete wana bambongo ya oya mnene tango bimaki so bakati yango mbongo ya munene so bakati ezaka ndenge faut sentir kilo na lutu so sieka lutu bozo sentir que élément ezana ka
Est-ce que on a bien banoli anine? Ambassade, oya Mikel ou la papier pelir? Non. On a bien makaya boa banoli ambassade épaisseur 1 cm de. Oya Mikel, na hôtel langote. Menkola bitika. Chose na molimote. Pona osa la propre. Pose la pure. C'est vrai que kuna babemba soso malheur à côté baeko bomangulu d'accord mais ezaki pote la kisabo boyeke bena pe bokasha tata pona ola kisabino ke bokima makambo ndoki te bomona kateke o ndoki na vanda nete vanda conscience na yo masolo na yo éducation na yo eko changer et pe batu mingi babenga bandoki baza pe bandoki te bana mingi balobana ba prophétie baza bandoki botuna botala bien bana bo bandoki te ba mikolo mingi babenga bandoki pona malformation soit pona vieillesse baza pe bandoki tant ça soit grâce à vivre longtemps pona bolamu azaki nango mais l'église alelo e balo ke mokolo no mobange no ndo amen bandeko na Christo bon ta la prophétie à Bissambel babengi église que église ya magie mais awa na magie exalté prophétie wana ezui juste bien à côté prophétie balbe église ya magie bon voilà que ça magie ni collier mais va passer monsieur que ndokuta collier bijou ya munene na kingo ko kende nango wa soit bag bomoni na boko na ndeko na bino bag ezali pochette ya pembe ko sima busho ya micro awa micro evande na ona tige message yo kana te e bon bo basimela na moshwara pembe ba uti nango wa message wana na pochette blanche po batu nyonso bayoka baza queen na pochette wana mais awa ni pochette rouge ezalaka te ni ya pembe ezate ni tapis rouge ezate ni kiti o batie ya rouge ezate Louis XIV to peut so ba changer Louis XV ezate ele ezali aka molimo santo ele otondi aka bolingo ya bino na bino bolingana bosalisana bosala kola moto mo amen bandeko na Kristo ngome na ngombo lo bavande sikamo donc le veau vache et l'ours ours c'est pas relié à ngombe mais ngombe aza malamu mais tala ndeka zaka pe na munene tala éléphant po balia ka matiti tala hippopotame po balia ka matiti mais tala lion tala lion tala léopard tala tigre besi ke banyama pe aminene c'est dommage selon Dieu prière au batanga du peuple de Dieu et cause la bongo un jour même na moto ba parvenir ko vanda na ba lion na arche Noé na bana na ba vanda na ba lion na ba tigre na ba léopard na ba nyama nyonso ba bête féroce ba vanda ki na arche deuxième étape ya jardin d'Éden arche de Noé mais attends soso mo retikala ki yango moko te ba nyama nyonso bimaki mibale intact donc na arche Noé balongaki mais tango babimi bana bakoti suna makanisi ya mabe ya kolia banyama nzamba bi pourquoi j'ai créé l'homme mutazaka toujours corrompu na début ponte ko na bina ja mukumbwa tata lobaki me kolo message je peux sango ko za la pasi na mabota et ko za la difficile na kotuka makochola est-ce que pesa batu musute abi yonde mutozango kombo église a laissé ou apprendre banda de bi bato ba 10 sonde ko na bina teya bi oyo yoki sondimi sava oboyi eza mukana yao choisir yo moko c'est à laisser ou apprendre ou andimi ndima ou boy tant mieux mabe amen bande kuna Kristo tala bino ndio saba pona ndenge bovandi ndeko na bino zaka toucher amona ba jeune garçon ba ko simba ba Thompson o ba ko simba penza ba nyama wana surtout ba jeune ya libanda ba komiti na niao azaki camarade ya moto ba komiti na chiberebele mbwa mais ba jeune garçon na maboko ba lembaka te on dirait ba ofuta bango ba oluka lipambo le pana ya na ba jeune fille
Et ce jeune fille, alléluia, c'est dit qu'à ton son à Rondima. Amen. Mabala meilleur, mabala mukilio, nini nanzungu. Mabala solo nini, misuni, n'est-ce pas? Mais si on a bango bandimina libale ya matembele. Na ya ndunda. Bajen, ndio nabeno tango tala kabino. Amile leke pana yona bajen fille. Amitu na kanzam, est-ce que okoki bato yo ndenge nini? Pe bato musute ba kinoa. Et puis on ne peut pas Brazzaville, ndenge moko, ok Angola, même Gabon, on n'a pas vraiment. J'ai toujours été émotionné, frères et sœurs. Peut-être ma maman, peut-être ma papa, mais ma jeune. Namboka ya bibale, mayo njili. Et tout le monde a toujours touché, comme on a des boutons dans lingomba. Est-ce qu'il y a un petit Il y avait un pasteur dans Ifondo, dans une grande église, un apôtre. Je ne sais pas si Ifondo. L'église munene il obeza na Ifondo. Pour Brazzaville même na ba mboka tu amikeli lo besekoti. Amen. Ndeko bina bando reye na mboka na zoba fufu ba masuwa na masuwa. Ya kozwa na maboka bandimi pesa seme ba fufu. Autondi sa bato bima ya seme. Metango li lo beye abano mona bato ba ndo kita muke lo bi église be. Église na timu comme ça yeko sala mais comment aleki bosa tant to sala scène na Ifondo. A comme boyata la foule nombreuse. Abengina no bino bo Hollande église on degni. Bato babi sembo ezali abo. Sembo ngo yuti wapi? Mengi biso to na sembo abi kuna bona sembo te escroquerie. Oboye pana ngana tiki bino bolia misuni. Nga kutu na te akabolia. Me pana misuni tout ba opekisa me bolanda kuna ndegeri. Aleli moko me pana ngana tika bolia bozo kima. Me sika ba opekisa bino bozo ya. Ndege pe bino akinga bwade. Awo ba te botika misuni bozo ya ndege nini. Ndege ni bozo yaka. Awa peshi ya petrol. Ndege no metanga zaki mukumboyo. Opesa kasio na toni me kolo. Eso makambo yo salo yo comprendre. Ngana pesa ba petrol. Na tango ya deuxième ya maréchal pe muta yeko banda ko melango. Azo sala kuna na deuxième cité na oya. Une dame travaillait à devant, pembeni, tout près. Babena ko de sambela na ndako mourante. Ba yeko luka ndeko na bino. O ba o luka yo. Ba luka yo wapi? O ser moko, mukonzi moko azobela. Babi salika ke pana yo. Mena na yipsi bino ke lobigo na yepananga. E wana église non de bandite. Watu zana kana rythme wana. Ndeko bina kiti kuna ke notala. Ba passer ba lala ka ba veiller butumo iti milik po ba veiller na bandako minene nde tonda na mukilo peut-être bando dimne pondako minene ko zana ba timoko ya lourd mais ndako oyo ba teka ndunda ne bito so ba sala ka veiller kuna ne ba bina yo kuta ba to veiller un mois ba lala ka kuna me mutu mourante na tuni bango boza awa nini na kanisi yo lukulo ye mekanano biso to meki na kanisi to suke kokota ndeko na bina kota tali ndeko za musika me musala pe ozo tikango ozo kende be ukende ese bo onni manacha le sambo abis d'accord le sambo a 2 jours motabandi ko senga mabilo ko olia 3 jours motabandi ko telema babi mais bango basali ba prière. Un mois, je suis en peu makutu te. Mais yo salini. Mais alors, il y a un tikali makina tu sa ko beba. Est-ce que beaucoup de ma mélange produit na angolo biko ezali. Beaucoup calculer mutasala kana deuxième. Amen. Kuna na sommet. Malade na buto ba soigner rien. Le sang monde on a bien tché qui me monan. Mais pour ici là parce que microbe za na makila. Il faut mélanger. Nabi on a produit so bondimi. Babi makamutomone pa na yo. Tona doute moko te yaka na produit nyonso ko yanango amela. Ndeko na bela memiji. Jipe ya kote ya kisima. E bandaka ya petrol. Bon, yango bondimi abi to sa tuna doute te amela.
Bamo ba omelisa po yemo ka komela te. Ba melisi 3 jours après muta telemi. Une semaine après azongi na musala ti lelo azali. Ameli bota ti lelo azali akena Canada. Kuna soke sili azonga ko ya usalisa ji. Mais traitement ba mindele ya ba mindele traitement ba minganga eza kuna ebele mais azonga ka ya usalisa ji pourquoi? Ji na bino moko de bovandwana. Ezopesa solution bien ezopesa te. But bazobika bien bazobika te. C'est vrai que le bigo nyo sizale aka izana jite na nzembo pe malade si na salon malade si na ko ya culte matinal ko la salak boyete na ndenge bozobeta maboko nzambe pasa na zeke malade si la rate lilo bazama lamu margetu mokili bazo kosama na entendement démoniaque na entendement mondain entendement mokili ruiné milimu na bato ebele entendement démoniaque est ruiné ba intellectuel nyonso français tambe ko kuta sika français azaka na kishasa Jésus a dit Yesu alobaki bongo yo na ndako lobaka français na français côté ana lingala epekisa lingala munoko ya Satan. Est-ce qu'américain à New York à côté na lingala français na Paris à côté na lingala bali mona français et bongo awa na Congo na Kinshasa français uti wap français po ba somba ngona mbongo yona bazia ngona ko la première position mais tant ba tsambeli na français nzambe mon Dieu Seigneur batali que nzambe français azo ndambo ba côté na bara shinda rako kwa yake yango nzamba yoka anoki tama monike on dirait nzamba zoka te ba komisu baba ne ulukwa na anglais my God yeah Jesus Christ anglais uti na lola ba ange ba sala ki anglais ba ange ba sala ki anglais te kiyaka sambela nzamba koyo kinibu sambela nzamba koyo ki Congo nzamba koyoka ta koyoka te bon Swahili ayoka te muno woni chiluba menana tindi bango basenga kaka na barashinda kondoro mene pesa wana ozoyoka lobi haleluya okoti na nzungu ya bademo lilo bozolanda izana nzela kende mbangu pona biloko amukilite biloko nyonso mokili mbongo etikala mbongo pe mema bato na liwa mingi ata même lokoso ya kobota obotika bana mosupe oboti bakomema na liwa ata pe mosala c'est pas le travail qui pourra vous faire comme vous êtes un homme na chômeur pe arumelaka pe atiki akomi suki pembe sifi azalaka na motema boboto bando kabila pe azolia mwa lipa akalie mafufu na ya lali pongi kimia mais kokota na kikuluna te talila kaka ya kokota pe na mama kingabwa te kisitu kingabwa eke sango mabe so bakangi muyibi no sande ko mwasi balwa nini ba mama kinga do ba mama kingabwa na kingabwa no so ba mama tu bayibaka ba mama kingabwa me kombo nane upesa bango yango do mama mbinza bayibaka te ya njili bayibaka te ya matete bayibaka te kaya nginga bino ici bo changer qu'est-ce la sous comme ba mama kingabwa te ba mama bazala civilisé bazala bomoko ba na kimia bazala ba mama ya valeur amen libota. Je suis content, c'est la toute première fois dans Kingabwa 2, étant donné que Kingabwa 3 tokeneke tout le temps, Kingabwa premier tokeneke tout le temps, tant comme l'église mounene, bandimi plus de 1500, c'est beaucoup, mais awa besoin de voler mouke. Vous savez 10 ans, hein? 7 ans, 16 ans, 11 ans. 11 ans mobimbande on a bien commis qu'il te calelo. Vous en avez na bref question monsieur répondre tout na makri. Il y a 6. Non. 6 chiffre 6 ça Satan. Mais azuma yele d'une manière satanique 6 méthodes et na 6 méthodes wana ya âme ezali. 6 méthodes ya âme
si méthode ya esprit, si méthode ya être. Pour nous diriger en 3 parties. Nous avons esprit, ndako yeba, ako s'orienter na esprit nin, esprit satanique bien esprit saint. Nous avons âme, ako yeba ko s'orienter na esprit te. Âme pamba, bazali, aka na âme être existence, azo exister. Mais aza une orientation te. Yango mona ka bato bazwa don ya ki conseiller. Bazuma signe ya esprit pour orienter mutazana âme azo pe ses conseils. Bien que tangi na mayele monde, mais azana biri ya munene, mais ayana besoin de conseiller. Mais bande on a Christo. Donc conseiller, si vous dites ana mayele charnel, soit atangi te mazo conseiller, mutasi atangi pe betidi ya munene, mais après c'est pas azana moi dimension esprit. Mais il faut positionner l'esprit saint, ou bien esprit du monde, ou bien esprit démoniaque. Esprit Satan, ça va conseiller penango. À cause de ça, on est péné l'église. Esprit du monde, et ça peut pas conseiller. À cause de ça, on est péné l'église. Oh bon, venez nombreux, venez voir, guérison miracle, esprit du monde. Amen. Miracle, na bango, il y a une date limite, date fixée. Mais miracle en colo, miracle à l'iloba. Et ça, on a date nid. Et on a jour nid. Et ça, on a minute, seconde. Tout le temps, miracle à Yahweh. Osana ndako ezali, osana musale ezali, osana wape ezali. Nyonso butu mo miracle à Yahweh. Et bon, bachara date telle. Et ça, esprit du monde. Qui les anime. Bien vous animer l'esprit du monde te. Attendez que konde ndega ya. Poya osana miracle te. Mais yeka pour apporter en plus d'amour au bozangi yango. Comment on a bon na konde pozo abozu yanzoto te. Mais amour c'est ça na kat no nzamba va avant. Tant nzamba va na kat na yo. Oh nyonso zanga ekoya. Yango ba comme na Bible, tout est possible à celui qui croit. Croyez en Dieu. Et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Et il suffit de croire. Oui, c'est vrai que tu vas croire n'importe quel miracle, n'importe quelle puissance, n'importe quel esprit. Il faut savoir discerner les choses. Parce que ce discernement, il y a un manque. Il y a une interprétation correcte de la Bible. Il y a une ruine. Il y a une Bible, il y a une prière, il y a une prière. Moi, si nous avons les balles de couf, mais nous avons des docteurs. Nous avons les balles de couf, nous avons des docteurs. Nous avons des docteurs. Nous avons des docteurs. Dans la famille, Babeta, ils ont un film qui est un les gens ont monté, mais ils ont un bateau de pique. Botanano, moi je suis un boy, qui est un Lilo Mbappé, Naji, Ndengengisak, Ndenge Sokolak. Maintenant, ça va dans l'île, pour t'avoir que puissance en est sale, c'est difficile. Amen, Libota. Donc, nous sommes quand même dans bazam, au point de ya. Ça te balinga va salir, ça te balinga va travailler, ça te balinga va bébé ça. Mais tant que comme abino sur la lingoma na tata, beaucoup m'a déjà boulé. Donc, bolanda le sambo, bolanda zamna bino, tala bilo kwa mukilite, zam so avani na zoto na yo. Nyoso sana ko besoin yo bando yaka. Zamba yaka bilo mbongo. Bo bando ki bakanga. Non, bah na pouvoir te. Nanu église ezalaki tende kuna bila zaki na certitude wana. Nzamba fungula nzela. Asungake loko boy bandoki même 1 million, bah na pouvoir te. Oya kandi ko pesa ngalelo ekoya. Na makamyo suzana na certitude. Zana kondima. Kolo akosala bino na tangu na yango boki yango libota. Koboya na elongwa. Ngombe na ngombe bavande sika moko. Sipote mutaza méchant. Sipote mutaza na monoko. Sipote mutaza na lokoso. Sipote mutaza na bitambola tambola. Sipote moninga na solar. Sipote moninga loboko munene mulai. Un jour loboko ne se ukatana. Amen, bane una Kristo.
Aimez-vous les uns les autres. Et bon, bah, si chacun mouton a un soulard. Ndeko zo chiche moninga yonde au kanginzela na yo. Et pas na ya ou place no elongwe. Parce que vous apportez le jugement. Et vous ne savez pas que même na yo za na makamsu ya mabeko leka, o yo zo chiche moninga. Yango na bana liloba, ne jugez point. Ndima moninga nyo? Ndima oyo yebite. Azana ndeko na yo. Salisa na méchant o azaka mabe. Salisa ye. La ko salisa wana ozo salisa méchanté ko longwa. Bo kyango hein? Botai la yaw, boza na kondima, bocha molende kata le sam, bolingana bo sunganaka. So bozo sungana, mota ko souffrir a ozala te, et ozala véritablement libota tata zo senga pe azulu wana kata mokili. Nkola sai la moko na moko, abati la moko na moko, kimi na tata. Ebuli sabino nyoso mabota nyoso na boba alibanda na bo nyoso bana kata iloba na mabota nyoso babikisa na boko na tata bota la kevana nzam tata batune longo ya kozana nzam na bango ba kozana batune kino suka na ikeke. Amen.